Merci. Les alumni de Serge Tamukiwa, responsable de la brigade d'assainissement, il y a Rompengaba, Kinshasa et Zobongo. Le qui lancement d'activité d'assainissement à Rompengaba, et puis il y a son excellence, le ministre Léon Moulumba, et puis on voit toute une bénédiction, il y a le gouverneur, il y a la ville, excellence Daniel Mumba. Il y a une journée à l'élo, il y a une journée Mogo, il y a une importance. Makasi, pour la Moussa Nabiso, nous avons la brigade pour les ciment, ils ont des jeunes, et ils travaillent dans Bango, ils ont des champions, mais ils ont plus de 100 jeunes, et ils travaillent pour l'assainissement. Au point là-bas, ils ont des jeunes, ils sont là, ils ont dit déjà, ils ont des jeunes, et ils ont des Moussala, à l'India travailler, à l'India rejoindre la Bisso, ils ont un point là-bas, avec la Bisso la plus 243, 84, 55, 945. Aben Nabiso, le numéro 1 84, plus 243, 84, 55, 86, 945. Toujours dispo, il y a un jeune, papa, maman, et ben il ça va. Mbote na baimboka mbote na mo boss Rife Kisombe na Papi Kelly na Armal to na kati Australie na Mike Hervé Mwamba na kati ya Italie na champion na Malela champion super de Londres na le grand coiffeur Freddy Kikela Zinga na le grand coiffeur Freddy Kikela Zinga na kati ya Westgate World na London City na parfum de Londres le toujours na kati ya rond-point Ngaba toujours rond-point Ngaba na kati ya rond-point Ngaba de ko laksa bino à lancement ya misala ne ya bopeto na kati ya rond-point Ngaba ne ko salima ndenge mokonzi mboka lobaki balabala eza wenzete elongo na gouverneur na biso ya ville Kinshasa Daniel Bumba lobaki ke balabala eza wenzete nde mosomo lelo lancement ya bopeto ya rond-point Ngaba elongo na ministre na biso Léon Moulumba l'homme de terrain ministre aboya na bureau aboya na ba la ke information avant dans sa mali na bureau aboya na bongo azalaka sur le terrain pour atala ba limite atala ndenge wenzango bino ba imboka bo sali wenze salité lisusu nete ko kuta awa ba imboka na zo tika bino mo bomona commentaire mso ba na sa commentaire ebele na zo tika bino mo bomona bolanda ndenge rond-point Ngaba exact salité na ba dépôt na bisika bazo teke so biloko kolia bande kunanga na le libyo zo na poto so botali pondu bisika zo tekama biloko kolia ba Thomson biloko kolia nyonso bose ba teka salité na tika bino mbota bino mola na miso na ngade moni mipo ya biloko e mona ndenge moko e moni tozaki wana ye moko ministre l'homme de terrain tozaki wana ye en tout cas ministre atika biro atambola ka pata misala leta ne salama oyibi atala ye moko atalisio mo paso yibi yango ye motango moja oui et siko vraiment na yibaki nde ba rubuka yo soko yibaki na ote akotika yo soko eza ya yo leta ninga zo ba peso mbugo mais soko yibaki leta rubuka est-ce que batina soko bazo buka wana bo zoki bisika leta bo futa amande poni bozo bisika ya leta yemo zo bisika na ye le rond-point Ngaba lancement bo peto wendeza li sute ne bo baka wenza rond-point Ngaba o place bateka mama bateka libana pe ezaka risque mama bateka libana vraiment ko uta musika pe bosili frein bu etamponer bango nyonso longoli bango nyonso to wana bakufu mabote kolela bozoto baka lesa bana to bima pona bana leso ki mutu ke sala accident e boni nyonso bana ba suka ndenge ni yango wana bazo balabala eza wenzete personne eza risque de mituka elekara ndenge na ndenge ba remo kamini elekara ya milai ya sorte nyonso tout lelo so côté de bona dépôt to na babande bateka wana ni ati bango nyonso bana mamba kosuka ba za bofele na place bongo tengo mokonza mboka tala ki abino balabala eza wenzete baba les arrondis rond-point Ngaba et longo wenze désormais wenze les souté équipe ba tiepo na kolongola salité wenze za to tie biloko no ba bengani o tie biloko no ba longo lio en tout cas na tiki bino maboko jino kapa ya bino motala lenge rond-point Ngaba ndenge eza salité na ndenge ko bonga to ya suko laksa bino yango bolanda
soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, qui merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Il dépèse combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est Augustin Kabouya. Et la pierre sociale, l'homme des actions concrètes. Ils n'ont pas combattu, jamais abattu. Congo yeko bonga kaka, Congo yeko bonga kaka, Koko sepela. Zame apesa biso mokonzi moko ya mayele atona bolilo amangaka nzambe bai politika bongo tosangana topesani maboko na président Faci tokosepela. Merci Ezalinga Indeko Serge Tamukiwa, responsable de la brigade ya Sensema ya Rompengaba Kinshasa Ozobongo.
lelo ezalaki lancement ya baactivité ya assainissement ya Ropengaba epai ya son excellence le ministre Léon Mulumba epuis tozwaki mpe bénédiction ya gouverneur ya ville excellence Daniel Bumba. Yango journée ya lelo ezalaki journée moko ezalaki na importance makasi mpona mosala na biso tozomona brigade oyo eza na nsima eza bajeune oyo tokotravaille na bango eza kaka échantillon mais toza plus de 100 jeunes oyo tokotravaille mpona assainissement ya Ropengaba tozobanda deja misala lelo tobandi deja yango mpona bajeune oyo azozanga mosala alingi atravaille alingi arejoindre biso tozali na Ropengaba abenga biso na plus 243 84 55 945 abenga biso na numéro wana na bandeli 84 plus 243 84 55 86 945 toza dispo ya koyamba bajeune nyonso bapapa mpe bamama oyo balingi basala misala awa de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays de 1000 pendant 5 ans. Mettons ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit. Les anciens régimes que nous connaissons, donnons la chance aux présents participants. Traçons l'époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi état des droits, personne au-dessus de la loi. Une abus d'impunité, il trafique d'influence. Il a établi état des sièges, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans répit. Il a établi état des droits, personne n'a décidé la loi. Il n'a plus d'impunité, ni trafic d'influence.
bazomona na papa baleka rompe basundola oka rompe tokoma bafele tomoni sikoyo ke mutu oyo ayebi ka ya rompe ya population azali tokomi koleka toza lese otama rompe komi yibiayibi ozomona etina esika azokobata antuka papa umelanga yo mosala wasala eza kitoko makasi oyo balekisi papa ifo basala kaka boyekina ntukaopesa makasi akokontinue kosala akaki na bango ozoma bozobwaka wana alobaki na bango deja bien apa balongola oyo bayokaka te ko bamona kaka nyonso balobi balobi ka ekoleka kaboye me ye azoloba to avec application ata moto abeti yango bapelisike Personne ne décide de la loi, il n'a plus d'immunité, trafic d'influence, il a été en état de siècle, la vie n'est pas tout à l'aise, mon voyant militaire, parmi Satan sans l'équipe. La grandeur m'a dédistingué, femme compatissante, femme dissociée, à côté des grands il est Facebook, on m'attend jusqu'à la mort. C'est juste un camouflage et la pièce sociale. Les actions concrètes, les efforts combattus, jamais abattus. Comment yekobonga kaka, comment yekobonga kaka, bobo, tokosepela. Sambe apesa biso mokonzi moko ya mayele atona botolo amaka nzambe bayipolitika kongo esangana topesaki maboko amusa faci tokosepela. Et prospère. À ma présidente, Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya qui merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Fatih Béton, donnons-lui les dons. Et puis les temps il avait puis sa réalisation. Il était prédestiné, Disney la prophétie. Et c'est que le président qui va nous prophétiser ça. Disney le mot éternel de la démocratie. S'il était vivant, il avait peut-être un sacrifice. C'était notre consolé, donne-lui le temps. Et que des temps qu'il avait, il sa réalisation, il était décidé, fils de la prophétie. Oui, merci beaucoup. Vous avez un moment de reposer sa salité, le moment de dépôt de tout commis. Au moins, il y a un PC, de 50 autres malili, notre yard a reçu ma vidéo pour Nicolas Bampou, pour Nicolas Bampesi. Donc, il y a un malili, bande de connaître, ça vient pour quitter. Modèle à Bampou comme une néné, PC, n'habite pas PC, ça a la salité, puis je vais pas PC, ça a la date. Bah, les bosses n'ont pas PC, n'a qu'à sa foule, bon, il y a des places, il y a des messages, il y a des cacahuana. Il y a un malade des autres qui dit qu'il y a un malade qui chasse, il y a un salité, on est une malade, solo, pour que tu vas pas cacher, mais solo, quand tu n'as qu'à cacher. Le moment où on contenait, on a mis maison, pour la bâtiment, il y a un rempart de paix, pour la sanité. Il y a un peu de moussala, on moussala les athées, moussala, on va en combo là. Il n'y a pas de son métier.
métier yango wana ya kokombola soki oza na poso bando kokombola okombola na yo mpanga bobomisanga koma bopeto oye na conteneur wana bakoenregistre baokupe so moma mosala okoti na ministère obandi kotravailler en tout cas nga moko nayoki somo nayebisa bino bampuku na bampeso babimi en tout cas nde bomoni bomona yango suki olingi oteka na kati ya depo olingi oteka kaka na kati ya wenze teka oyo libanda koteka wana eza difficulté po degré salité bongo bino bato bozoteka bozobongisa te bisika na bino salité bakobenga mete ndenge nini ebonga bakuta esika po baisino babopusa na tali mwa ndambo bino salité ndenge na salité bango basojela tokende bakopina salité bongo boteka na salité biloko ya salité po sombi liboso ya chambre froide wana boto bozomona wana eza chambre froide tala bampuku na bampisi donc esali biso nyonso malili en tout cas romponga baéchanger tonga suki olakisa bino romponga bakokoma olingi otekateka na kati ya depo libanda eza suki babala eza suki te merci bozalaki wana ebele merci na mobon serifa kisombe na papi keli na armal to na kati Australie na Mike Hervé Mwamba na kati ya Italie na papa Christian Kashunga na Berger Gédéon Kayembe Dangola na ngai Vis Dangola Redi Mwamba nyonso ozalaki wana ebele odesinema merci bozalaki wana ebele merci bozalaki wana ebele mpona kolanda bino bomoni romponga ba ndenge ekomi tokoya suki olakisa bino ndenge soki romponga ba ekoma bopeto merci tomonani mbala ya nsima bayo